mboka kedi musevoka mama indie amida vula mwana nsuka fonde kabia nganina moya moya moya. Bonjour, bonsoir, bon appétit na baladi sur la chaîne La Star TV, la chaîne numéro 1 sur YouTube. Chaîne na bango badinganga pe na lingabino. Quand ba badinganga te na lingabino makasi. J'ai dit merci à mon caméraman Ismaël Hoffman, nazana ma caméra. Merci à mon petit Yann Mabo, balobi na kata Brazzaville, ba bon séjour na yo. Tu me manques déjà là. Donc qui kalaté mais ozo manquinga déjà. J'ai dit merci à Nansinga Lula, ma coordonnatrice, moté maquilleuse Maya Namena. Elle, c'est ma grande sœur propre, la nouvelle américaine, maman chérie, maman Césarine Omar. J'ai dit merci à Ndaya Maël et l'Africain Libre, mon papouche et mon partenaire au fils. David Olito, un bon tonton à Paris. Je pose un pour soutenir La Star Makasi. Mais c'est 001 Adolphe Mbodo, à les États-Unis. J'ai dit merci à mon big boss hors Nord Zongang. Tout ça, un prophète. Tu me un peu que solanae makambo ainsi dit l'Éternel. Tu me un peu que solanae a un message nini oazanango de la part de Dieu. Là déjà j'ai dit bonjour. Oui bonjour. Troye ba prophète kombonani. Kombonani ezali Ado Kakumba. Ado Kakumba, prophète de la nation déjà l'église nini. Nazali messager de Dieu au nzamba tindi pona ko lamusa conscience à peuple naye. Basala ainsi dit l'Éternel nanzela monoko ya mosako naye Ado Kakumba. Église to ebita. Église nabimi na église mon côté songolon pakala. Na lobi bien nazali messager, nabimi toujours comme Jean-Baptiste Abima na désert, comme Elia Abima na désert, comme Esaïe Abima na désert. Cela veut dire envoyé à dépendre en église mon songolon pakala. Envoyé zaka moto nzamba zu esprit na ya soupil kolon na ye a tindi pona la sa peuple na ye où ils a besoin na ye. Bon, ba pasteur, tout ba prophète, oyo bazalara na ba église, na ba nzela, na ba marché, na ba bus ko pesa ba prophétie. Bango to robenga bon baza ba prophète envoyé de Dieu té. Bon, na lobité que baza ba envoyé de Dieu té parce que tozana na deux sortes de ba prophètes. Tozali na ba prophète mineur, tozali pe na ba prophète majeur. Cela veut dire prophète mineur ezali mutu moko ya to ba mutu za azo sa ila don. Oyo makomi lobi ndenga porte pour le bien on a mokanda na 1 Corinthiens 12 premier qui tarati na se alobi ba misusu bazui makabo ya molimo donc na li kabo ya molimo mutako sakola mabomba mi maza mosakolite to aza mosakoli ya monene te onza ba péché lo ba pour na peuple et nation ya tout entier. Alors na prophète majeur eza na type yaba Esaïe yaba Eli yaba Jean-Baptiste. Donc lorsque nza batinda rabatu wana atinda ba pour na bien ya peuple nyonso ya mokili na pour na peuple nyos comme qu'il na ba langue nyos ba race nyos ba po nyos donc ba laksa besoin al kambo za bazolinga sala donc ba avertir peuple na ya fait ba sala oza volonté na. C'est pourquoi le prophète ndenge olobi ke oza envoyé de Dieu siko bato ba ke ba komona yo te na bité ceux qui opanzara nouvelle en wapi na nzela na wende to partout bon bato yo ba koyoka message yo te ba ko sala ndenge ni pour ba retrouver yo. Et le Kambuna biso nous avons dit que bateau a un message va retrouver nga nanzela ya contact ils appellent bande comme ça to pesa ba numéro ba benga batuna oza posa mi batuna mituna oza posa mitema na bango to bomba ka numéro na bisote na bande ko mususu o bazu chance akomona ngande na kena kotea sango malam na ba marché na ba venir na salle d'évangélisation pour na kolamsa peuple nzambe na conscience na bango na oza besoin nzambe bango pe bazoka makasi akopanza yango pe ba misusu que notre yoki sangmalam ou un prophète azo sakola awa trama comme ça balobi na ye donc c'est ça message qui est dans ndengwana parce que surtout zuka exemple moi moké ande konabiso Jean-Baptiste azalaka na lié moko na désert azo prêcher battre repentez-vous car le royaume des cieux est proche donc ezaïka te Jean-Baptiste motondo bettre bato porte mais bato anda ko yoka Jean bande pe ko sakola ngo pa bande comme ça to kuta na un prophète azo sakola bato ke zo libatisi pour beaucoup nzambe za peine c'est ça des messages panzana. Merci beaucoup à prophète alobi message ezo panzana prophète message nini ya makasi oyo lelo chati La Star TV eye na micro nango kolukayo opesa peuple de Dieu. Nazali na sango oyo nkola révélenga ya bozongi ya nkolo Yesu Kristo pona la musa conscience à peuple na ye bayeba ke elakasi ebelemi ozonga ya mwana nzambe sili ko belema prophète la caméra. Oui message nazana ngo ezali ko la musa peuple nzambe ko sabon ke ozonga ya nkolo esili ko belema ozonga ya Yesu Kristo mingi peuple na ye va se repentir va se convertir. Baye bazo tambola na vie ya mabe batika mabe basala malamu baye baza baptisé tie bazwa baptême bandi na Jésus Christ pour bazwa la vie c'est ça yango nzamba tininga alakisa inga keno akocha fin
il y a toutes choses fait du monde n'année autozali. Alors mission za mbapé singezali na la musa conscience peuple na ye bato bazo ko sala mabe batika ko sala mabe bato bazo ko tambola na vie longo banité batika vie longo banité bazo sambela banzamba bike ko batika bazongela Jésus Christ parce que la Bible dit que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Ni la okende pas papa soka l'équipe pas Christ té. Alors le but que ça il bandaté pas ya moto moso le but que ça combat Christ ya onza batini ngai pour nazong sa peuple na aligné. Merci beaucoup prophète ozong sa peuple na aligné. Pour na yo nzambe alobaki na yo fin du monde topé kozonga na ye eza année au 2018. Après ça qui danse toi précisa qui toté. Non, date c'est ça précisé té. Nazoyi ka révélation ya vision. À la moshinga le bimo sali langai kende la mosa conscience peuple langai batu batika ko sala mabe batika ko adorer banzamba bikeko batika ko adorer baninga na bango batu parce que lobi ko ezana kombo mususu tezaka bobi na kombo na ngai Jésus Christ on a kufela on a kora Golgotha yebisa bango bandimela ngai na solo po année oyo na kokokisa bilaka na ngai on a pesa bango kena kena kozonga pona cha bokonzi na ngai pe na suki sasuka mo na cha suka ya mokili alors c'est ça yango ngai pe nazo panza sango yango na batu ke temps ekoki comme qui ndenge za munene boye ah to aka na Congo na biki émission o ezotala ma partout monde entier mais mokili ndenge to za mukie boye batu musupe ba otala émission ote ndenge ni mutu akonzima to ko croire que fin du monde ya solo au prophète azolo ba message ça ya solo et que année oyo bozongi na kolo salam et d'abord to za na Bible atako ba miso ba moninga ite na banzela bandako na bango to na boka na bango mais loka liboso nazo sepela nango ke nkola tikela biso maloba na ye Biblia na kati na buka bo moyo tozomona kolo yesu apesa ki biso ba bilembo ya tango kolo apesa ki biso bilembo ya tango so totali na makomi na mokanda na Matthieu 24 to bandika kana 3 jusqu'à 15 Christ azolekisa biso ba signe ya temps ndenge ko salama po ete mutu nyoso azwa conscience ba ke to kwanduka ne vers la fin alobi ko yoka nzala yongala na mokili bitumba ekobima bisika nyoso basakole beye lokuta bakoya nyoso neza bilembo ya tango na suka pona hotel sabiso ke non ata ko mosakole place ngala zali azalité mais basakole ya lokuta bakoya bayeka na tango te ba prophète bal pe na tango ya kala bazala pika basakole lokuta oui ezalité ke basakole lokuta bayeka na tango oui babanda déjà koya banda kala mais Christ albi ke na keke oya koya ekozala mingi koleka tango nyoso keke nyoso oleka na sena moyi de keka koya nkolo basakole na bakoma ebele koleka bakoya ebele pona nini po babungisa bana na nzamezela balungola bango na loba ya solo ezali nkolo Yesu Kristo batia bango na makambo ya mokili nde yango wana atako moto akovanda place mosakola ezali te mais tango zotanga makomi ya Matthieu 24 akososola ke non tobandi kokuma na keke wana Matthieu 24 3 jusqu'à 15 akoyeba ke tokomi na keke wana na milengela parce que onkolo Yesu abisaki biso tomoni nango na miso wana nde conscience ne kosala et puis tango akomilengela nde nkembo na Nzambe tango milembalakata akozwa pe lobiko. Mais c'est quoi le messager de Dieu, messager des temps de la fin basini nini o nzamba pesa kiyo à part Matthieu 24 auto yebibiso surtout que ba prophète Samabe ba roya basini o nzamba pesa kiyo ayebisa kiyo ayebisa pepe nanga basini boye ngai 2018 oyo nazoya fin du mois et les kambotali basine sinkola lobela yango ezali susu na litomba te atali sango na prophète na yeke loba sini o loba sini ko patwa ndima parce que sokotali même peuple Israël pe basenga ki Jésus basine et pourtant ndimo kozali Messie et le moni olakisa biso mais réponse à Christ c'est pas peuple à Israël ezali boko mona te lembo moko te à part ka lembo oyo ya Jonas ndenge Jonas asalaki 3 jours na liboma mbisi ndenge pe mona na moto asala 3 jours na nini na kati na mabele c'est que na tango tozali ezali suku moto atia likambo ya tembete azala makanisi ya tomate pour Christ sa bongisa nyonso alungola bato balungola esprit ya tembe oyo ezali na tango Noé na tango à Lot parce que même na kati ba disciple na ye Jésus abisaki Thomas nini Thomas esengo na moto azondi mata kwa mwini na miso te c'est que pour nous ndima kenkola ozonga ezaka te fo mona ka bilembo po pesa bondi bondi mezaka pona mona bilembo te mais bondi mezalika ko tsheli kana obo ba yebisio ondimi ngo za bongo nde yango wana ngala zolobela si basinité mais surtout kepesi ni moko monene nza batali singa bandana bande ko sakola message oyo c'est monisami ezali reconnaissance à Jérusalem oyo Donald Trump asali na 2017 ezaka toujours na kata basinya ya message atango nza batini ezali à propos ya reconnaissance ya temple ya Jérusalem oyo Donald Trump a sala na 2017 parce que Jérusalem ezalaki abandonné to moni pe Bible c'est lobela yango Christ abaki okokoya mais na temps on va reconnaître yango zonga comme capitale eza pe signe moko ya monene eza que to que vers la fin donc tant que le monnaie salami na temps on a sakola message au seke maloba on ko la bisa inga ezali maloba ya solo ezali ya rochela ngo elika
eza ya lokuta te. Ozwaki message quand? Message naza révélé nango depuis année 2017 na mois ya février. Nde nazalaki révélé. Alors na lukaki lolenge nini ya ko lancer yango pas peuple de Dieu mais makoki ezali te. Nde tolobaki makambo nyonso ya Nzambe bato ya négligeaka yango bamona yango comme si blague. Ndenge ezalaki na temps no Nzambe a révélé no abi kende kotonga masuwa na konoki sanvola 40 jours 40 nuits. Yebisa na bato ba se repentir pe ba sunga yo bosala arche po mokolo mvole konoka baza la sauver. Makomi bike bato mwana ki no lokola aventurier ba finga ke var meme mutamilangwa. Ata mutu moko ta ko ndimela nowe pe ata mutu moko ta sunga ki. Nde lokola nowe ba ke Nzamba lobela ki azan Nzambe ya solo asala oya laki. Atila Nzambe confiance. Ata ko to apesa ke mukongo me nowe to ngi masu. Ngai pe tango na su message na vandaki. Na bande komi tu na likamba monene na ko banda ndenge nini. Na ko sukisa ndenge nini pour lancer message devant peuple de Dieu. Pour na sa conscience à peuple de Dieu. Et que Nzamba linga sa eloko mo ya monene to tambola na ko bangai. To sala mokano na to simba 10 commandements metema na biso. To voter Jésus na metema na biso comme Seigneur et Sauveur. To tika banzambe ya bato. Na ndoko mitu na sala ndenge ni mais tellement Nzamba sungi ngai na muke na zwaka. Na l'embarraté ko lancer en devant peuple de Dieu. Na terre bango ka message moko ki ba se repentir parce que el la kesi ko belema boko Nzambe komi pena na bango. Boko Nzambe komi pene na biso nda ya maïle l'Africain libre boko Nzambe komi pene Junior Butch. Babi boko Nzambe et komi pene papa na biso olobi 2018 pour nga na yebi à ma reconnaissance 2018 et aussi là déjà le 31 décembre. Batu oyo bakozwa message oyo. O bakoyoka ngo o pe bakolanda yo. Soki to leki 2018 et que bozongi na Nzambe salamité et que maloba o Nzambe yebisaki yo ekokisamité batwana baya sous vers yo to yo moko en soi o sola na Nzambe pour la seconde fois o tout na Nzambe ayebisa yo pourquoi est salamité to pourquoi est salami. Oui, merci. Premièrement, prophète a kokisa prophétie. Prophète azaka porte-parole. Prophète azaka porte-parole moko kisialisa ko les ali Nzambe. Prophète azama kasi moko te na manguya moko te na makoki moko te ya kokisa o ya la kibatu. Moko kisia o yo prophète azoloba ezali Nzambe. Toza exemple ya Jonas. Jonas c'est 3 premiers jusqu'à 7. Balobi ke Nzamba révéla que message vrai à ke na Ninive. Ko ça collait pas na bango ke etreli 40 jours Nzamba détruire mboka na bango na biloko nyonso. Mission Jonas ezalaki ke no lancer ainsi dit l'Éternel. Lorsque comme na mboka na Ninive ça collait bi ke peuple na Ninive masumu na bino matiti na trône na Nzambe Nzamba tindinga na bisabino etreli 40 jours au détruire mboka na bino na biloko nyonso. Mais repentance ya peuple ya Ninive tant bayoka ki maloba Jonas va se repentir ba ki saki balaki si l'humilité pas ya Nzambe babi Nzamba longola ki kanda ni likola peuple wana après 40 jours moko kufakite. Si tu benga Jonas faux prophète, toi es un vrai prophète. C'est que Jonas a dit faux prophète. À ça là qui ainsi dit l'Éternel, mais le quoi ça nguyate, ya ko ça o ya lobi, moko kisana ngo Nzambe, Nzamba sala ki o linkaki. Ce qui peut que toyer na 2018 que fait du monde de salamité, mokili Nzamba sala ndinga kanagite, gozonga yeso salamité. Naza lo lobate. Yanga likambo ya tini zala ki na sala kaka ainsi dit. Parce que Christ a lobi na mokanda na Ézéchiel 33 7 jusqu'à 9 a lobi na tieyo sentinelle la peuple na ngai. Tangu ni solo mona mabeka tsa batulanga na tinjo kende ko loba. Soki okete et que batona ko fina ignorance na bango. Masumu na bango na mutuno prophète. Ah non surtout na yo soki le 31 et koki et l'équité. Yo mo lobi bien que ba faux prophète pe ba bimi. So eloko nini relaxa batu ke yo za vrai prophète autour ba message ya solo et que za faux prophète. Bon baye baka vrai prophète to faux prophète ndenge nini? Mosakoli nyoso ayi na kombo na ye na orgueil. Komi la kisake ngai nde Nzambe. Boya ko tala makambo zo sala ya minene. Wana azali faux prophète. Parce que mission est vrai prophète ezali kaka ko la kisabatu mabe batika ko sala mabe ba sala bolamu lokola Jean Baptiste. Asaki ne miracle mo soutien. Mission ezali kaka ya repentance. Et que bo se repentir pour bokonza Nzambe sili ko belema. Botika mabe bo sala malamu zo kutu même var baptême zo la kisake botika mabe na bino. Ngai pe prophète ado na ko sala taille lembo moto pour la kisabatu nazali vrai prophète. To nazali faux prophète. Mais oyo nga nazo sala ezaka ko sakola o Nzamba pesi ngai. Ko la kisabatu. Nzambe nazo Nzamba bilembo. Oui, c'est vrai, Nzamba nazo Nzamba bilembo. Mais pour na kondimela Nzambe za te fo mona ka gelembo. Mutu nyoso alingaka ndimela Nzambe pona lembo, nanu asosola Nzambe te. Nanu pa mona Nzambe te. Bondimi ndenga pote pour la beza ko tcha ilika na makambo miso zo mona te. 1 Corinthiens 11. Eza ko tcha ilika na makambo miso zo mona te. Donc le problème c'est que Jésus akoya na poko alelo. Na moi nanga te mais nazo croire. Na nzela kondima. Il faut na mona ka gelembo non, l'accent gelembo l'accent yeso na minu alelo. Non. Mutu asenga gelembo azana incrédule. Na comprendre c'est pourquoi pour andima il faut mona miracle.
Prophète na biso yo lobi ke ozali messager ya Nzambe obimi oza na église te. Sikoyo ba oyo ozopesa message ba bongo la motema. Ba ki no bongo lango na ba église pété loko yo za na église te. To ba sala nini po ba bongo la motema. Merci. Premièrement, dans l'objet que Batou Baken d'église était. Non, l'église est liée au va préparer Batou pour venir à l'objet. Parce que Christ a l'objet premièrement le royaume de ciel dans Matthieu 6 33. Bon luka liboso boko nzali kolo. Boko nzali kolo ba luka rango wapi. Ba luka rango mangomba isi bazote ya sangwa Yesu Christ parce que apôtre Paul l'objet la foi vient ce qu'on attend qu'on dimera. Yo luki l'église te yo bimi na okal quoi jaba. Ngana l'objet naza révélé. Nazo parler sur la révélation. Nazo le belate que non il va préparer kingai ba la comment prêcher. Comment prophétiser? Non, Nabi Nzamba révélé. Comme la Bible dit dans Mokanda na Amos 3:7. Nzamba sala ke loko mokote so na tradition na prophète na yeye te. De on nga zolo bela awa ezali révélation. Nzamba talisinga na emoni seli. Tozongi kasi basala neni po ba bongo na motema. Basala ndeli pa bongo na motema de 1. Motu nyonso atala lo lenga azotam sa vie na ye. Oyo azoyiba atika moyiba. Oyo azosala kindumba atika kindumba. Oyo azolangwa atika kulangwa. Oyo asambela ka banzamba bike ko atika banzamba bike ko bomo ezali pas Christ. Oyo na yamba Jésus comme Seigneur et Sauveur tant yango. Parce que la Bible dit dans mon canal Ephésiens 5:16 et le dit boson battant mikolo comme mabe. Ayamba Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que la vie n'est pas na comme société la vie est uniquement na combat Jésus Christ. Ndenge makomeli bango na Acte 4:12. Soki ndeko ozo kangai na ndako to isikani sozali oyamba no yesu te tala ta yango et puis ça melo oyamba Yesu Christ comme Seigneur et Sauveur parce que yazali nzela solo pe bon moy. Soki ozali baptisé te ndenge Christ a yebisi Nicodème na Jean 3:1 jusqu'à 6 alobi oyo abotami na maïté pe na molimo akokota bokonzi na yete tala ta yango ya kozali batisi comme une nouvelle créature. Merci beaucoup prophète. Ba musulman basambela Jésus te. Bato vous voir mu basambela Jésus te. L'église mususu ezali ebele ba Bouddha basambela Jésus te. Lelo oyo oye na message ya repentance ya fin du monde bato bandimela Jésus. Bato wana nyonso ba peuple wana bandimela Jésus te. Ceux qui fin du monde ici na le 31 ans ba kosuka ndenge nini. Christ a raté parce que à lobby na mokanda na Jean 3:16 jusqu'à 18 à lobby lokola nzamba linga ki mokeli mingi apesi biso mwana na ese moko yende nani Yesu Christ oya kondimela Yesu akufatia ozoba moya seko mais soki atinda ki Yesu ezate po isoka tela mokeli tumbu mais po mokeli bika wana lobby ça la Bible mais na ba musulman ba la Coran ba la Bible nde yango nazo mema yote pona suki sa na suka to ba nini royela bato wana babo Yesu donc motonyo so abo Yesu azana chance à la vie éternelle. Azana chance à la vie éternelle parce que bon moye ezana nzela Christ. Si vous dit Christ était la vie éternelle comment? C'est que vous allez déjà coupable. Oui. Vous allez coupable n'engé écriture le lobby na Jean 3:18. Oya boyi mona na moto aza déjà condamné. Kasi on a écriture c'est Bible pour les chrétiens. Oui. Bon bateau ba c'est la Bible té. C'est ça. Oya c'est la Bible té aboyi Christ. Cela veut dire azana chance à la vie éternelle. Oui, azana chance wana. Donc les musulmans vous voir Christ était ceux qui le fin du monde baza doit motunyo so boyi Yesu comme Seigneur et Sauveur na ye azana chance te ya kozala vie éternelle parce que la vie ezali ngima na kombo Jésus soko boyi Christ kozala vie na zelani nzamba nzamba ordre no désordre alobi motunyo so alinginga andimela mwana na ngai motunyo so andiminga atosa mwana onga na tindi soko boyi kotosa mwana oyo nzamba tindi Yesu Christ cela veut dire boyi nzamba abomo le corps boyi nzamba abomo nzamba pas sani abobo kayo c'est pourquoi la Bible dit na Osée 4:6 que mon peuple périt par manque de connaissances il y a déjà quand tu vas ça il nzambe mais bazana ba libanda nzambe mais Christ alobini na Jean 8:32 bokoye ba solo sanini et okango la bino solo neza Christ pour non oye botambo na nzela solo ndima Jésus Christ parce qu'il y a la vie mais so boyi on a chance à vite donc milingité. Merci beaucoup prophète. Ndenge ozo message depuis année passée na février 2017. Si le lot ozali na octobre 2018. Na katikati ya ba mikolo oyo ozo message mususu ya nzambe te. Bon message zo continuer kaka ke na la musa conscience peuple na ye. Ba se convertir kaka pour l'année oyo venir Christ au Salama 2018. 2018 on peut machine à voter na biso pe eza makamba wa biso pe toza na élection. Parce qu'on a ba fin du monde, na ba machine à voter, na ba élection to kende ka boyembo kana biso to voter te. Bon biso toujours prêcher peuple en Zambie qui va se repentir mais makambo nsusu sa mokili est concerné ban en Zambie parce que Christ alobi na biso loko moko ya motuya premièrement le royaume. Boluka liboso bo konza likolo. Si vous êtes chrétien, vous pensez à la mokili, là on a compris que Christ était. Bison Zabatini biso total à makambo, total à makambo ya, beaucoup on likolo. Donc si vous êtes chrétien à temps oyo,
mission ezali kaka koluka royaume royaume eza kobanga nzambe tambola ndenge nzambe asengi mais yesu pa lobi ya yesu topesa na yesu ya barabas topesa na barabas ton yo lobi ke ozotalaka makambo ya yesu aussi longtemps ozovivre na Congo c'est que okozwa carte électeur c'est que okovote c'est que olataka c'est que otekaka ovivaka surtout yo otalaka makambo ya yesu kaka mambo ya bible c'est mambo mboka yo okipe te mambo ya vie na yo moko okipe te famille na yo nazali wana mpona kotosa nyonso oyo na bakonzi oyo nzambe apesi bango l'autorité likolo na ngai parce que moto atosaka nzambe il faut atosa bakonzi oyo nzambe atie liboso na ye ndenge makomi elobango na mokanda na Romains 13 nyonso oyo bakonzi bakoloba mpona ngai na kotosa yango etake mwana na nzambe soki omoni mwana na nzambe moko azotelemela bakonzi na ye nano ayebi nzambe te ayamba mpe nzambe te mwana na nzambe nyonso atosaka nzambe atosaka na bakonzi na ye parce que likolo ezali nzambe na mabele ezali leta oyo leta kosenga mpona ngai yango na kotosa nazana a ni oyo bakisela leta. Merci beaucoup. Là c'était tout ça entre parenthèses prophète Nabiso obima lokola Jean-Baptiste. Lelo prophète. Ceux qui balobi ba retrouver une kati église moro quelconque. Ba to retrouver une église nini. Nazo lingana tali sabana nzambe ke premièrement bana nzambe bolungola makambo ya kotala ke no fona na nzambe fona ke na lingomba moko songolo pakala. Christ abisi femme samaritaine alobi tango koya basambela solo basambela tata na solo pe na molimo et ozasuli kamba baliete ni na Jérusalem ni na montagne donc mission ngeza lika ke yo moko mutu nazo memela message aux dans le temple on nzamba na yo ni biso to ke so église te na pekisi église te nazo lobate prophète nazo la question na yo olobi ba retrouver nga na église ni aussi na ba na désert au désert oui dans église te na lobi na désert cela veut dire nazali na désert nazana na ndako ya mutu moko songolo par la tête ton église moko songolo par ezala la référence non na bi nazana désert na sala musala comme Jean-Baptiste comme Élie ndenge nzamba tinde ba na désert mais mission na bango ezala nini balancer oyo nzamba sengaki oyo nzamba pesa ye katra bango po peuple nzambe ba sosola oyo nzamba zana besoin yango pesa zo lancer kaka oyo nzamba pesi kai mais na bengi si mutu moko te ya o yaka na Gombe yaka na Masina yaka na Lingwala po mona ngai soko za na posa na nga oza na mituna na bande ko nyoso ba yamba message oyo ba numéro ya téléphone c'est pesama batumi pe ba benga batuna to sala nini na ba kana ba numéro contact kasi na ba kana batuke to banga nzambe numéro contact ezali 082 84 91 844 082 84 91 844 donc mission on a pesi ngeza ko lamsa conseil ça peuple en Zambie batika ko sala mabe ba sala malam ba yambira no yesu te c'est le temps ba yamba Christ ba za pe baptême pour le jour on va sauver à temps izamuke. Merci beaucoup. C'était là le prophète. Automeki un peu kobeta ma solo et attend de la fin à l'obi batbo yamba yesu batbo ndimela Jésus Christ en tant que sauveur parce que tant izamuke déjà là 2018 ils ont aussi le message on nzamba pesa qui est et attend de la fin to yamba yesu batba samela bikeko batba samela nini. Mot de la fin non pasteur, mot de la fin par rapport à Makambunio surtout au mot de la fin. Mot de la fin zara ke peuple en Zambie mutu nyonso oyo ayamba yesu comme Seigneur pe sauveur ozali temps ya kotelema ko veiller to bima na distraction to lungwa na makambo etali posa ya nzoto ya kolia komela ko langwa to zala toujours veille ndenge makomelo biango na mokanda na Matthieu 25 1er jusqu'à 6 to zala ba vierge sage o bazana minda pe mafuta na bango bazo veiller pona kozala mobala ya libala ozali Yesu Kristo ozali temps ya distraction te bana na Nzambe to lamuka parce que elaka oyo nkolo ya chake kokisami pe maloba na yango atindeli bino ekomela bandako na bino ke mutu nyonso asala mabe atika oyo azolangwa atika kolangwa oyo azoboma atika koboma oyo azotonga atika kotonga oyo azosala kindumba atika kindumba oyo komi tango ya vérité tango akoluka Christ po bokonzi na ye esili kobela mapesa kati na bino bolamuka botika mabe totala kaka Christ. Merci beaucoup, c'était là le prophète. Automeki un peu sur la naïe. Je dis merci à mon caméraman Ismaël Hoffman, ma caméra. Je dis merci à André Maïle, l'Africain Libre, mon papouche, mon partenaire office. Et merci à non single la montée Makijes Maya. La nouvelle américaine, maman Césarine, maman Marie, Balobi Kuna la carte Amérique. Je dis merci à Alda Chim, c'est mon petit frère dans la carte États-Unis. Merci encore à toi, David Olito. Balobi un bon tonton, David Olito, la carte français. Merci à 001, mais c'est Adolphe Mbodo. Merci à toi. Merci à mon big boss hors noir, trésor Ngang, ou la carte États-Unis, Balobi Congo référence.
TV pesa makambu ozo makambu. C'était la Château la Star. Balobi ngawa bino nazawana prophète numéro na ya pesi yango na numéro na nga pesa affiché. Ba question na bino ba suggestion na bino boza posa aya lisusu aya ko éclaircir lisusu malam bo benganga bo commenter so pe bo aimer émission bo s'abonner massivement bo benga bo tuna ba éclaircissement makambo ngo soki fin du monde e kozala ndenge nini soki to rememena wapi donc yo pe mutu oyo oza ba distraction keba les 31 heures sumsika te totikeli na 1 mois et demi soki 2 mois mi bongisa mi lengela pour kala mingi te fin du monde et ko kana pe kara. Merci à Aristote qui tambala na kati ya Paris balobi 0033. Merci à vous tous et à Vicky Kiala. Motema maman Claudine Lokumu balobi ya Vicky malgo boxa nga pour mes até waka papa nango zaka papushi nanga jamais na bossa na jamais na boxa yo fondé kabe ya mon papa. Respect. Fondé kabe ya mon papa na kati ya Suisse. Balobi ma tata préférée est à Kalema na kata maison Blanche na Lausanne. Vous appelez on a pour nanga. Moi je vous aime tant, je vous aime beaucoup. Vous allez nganga pela za bino. Merci beaucoup.